Kombo na Yesu ezali monene. Kombo na Yesu ezali na nguya, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia mapamboli. Ngai na botina na nyonso totali nalobaki tokobeta sete na verset 19 ezali Actes des Apôtres chapitre 3 tobandi na 16 kino na 26e na 19e verset bazoloba na biso na ntina ko ese repentir la repentance message nange eza la repentance po yozwa décision esengeli ozala na kondima po ozala na kondima esengeli oyeba Yesu Masiya azali nani nani kaka nani te nani mpo na yo kokomisa ye nzambe ya libota na yo esengeli yo moko yekola esengeli yo moko yokana na ye okoyokana na ye soki yo mokende koyiba okoyokana na ye na Moabe te okoyokana na ye na Bethlehem amen yango wana na nzela repentance na yebaki ni esengelaki na sala ni se efongwamaki mato efongwamaki na banga lisusu te na lela lisusu te na ndengalenga lisusu te amen po sikoyo wana ntango nayebi Yesu na ngai sikoyo atalisi nga nani nazali yo oza nani est-ce oyebi identité na yo à suivre tozongi na oyo ozaba permettre tobongisa tokabola na mokolo na lelo donc balobi na biso po ete tobénéficie na oyo Yesu Masiya nzambe na bomoi atikaki nkembo na ye azali nzambe atiki nkembo na ye na likolo akiti awa na se abengami lisumu abengami moto ya lokuta abengami moto na ekobo po yo obengama mwana na nzambe po yo ozongela relation ozongela communion avec le Père Yesu wana po yo bénéficier na mosala wana oyo akokiselaki nga na lepusu esengeli ozongala makolomi na nzela ya repentance oyo yo oyebi te obunga nzela lelo oyo boye nga ndeko na bino naye kobelela yo na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya mikolo ekomi ya kotanga okanisa teke Yesu Masiya aza koya Yesu Masiya akomi deja amen nga nakutani na ye na boti amen yo mpe esengeli okutana na ye amen po oyo paradis fo tobandango awa soki awa oleli odeli ndenge okobongisa ya paradis po kozata mosi na koyimayima te yango wana lelo yo ndeko na nga tobondenga papa Deni Ngonde ameni biso na présence na nzambe nzambe na nga merci na liyosu makasi papa Deni na basali ya nzambe nyonso toza na bango me nabina yo kolo na nga kaka yango nakoma kaka yango ntango nazoleka liboso nayebela nzambe nakotiango na telefone na ngai mpo maloba nyonso nayebi te bomoi na nga ngolu na nzambe apambola bino nayebi ke mokolo yango oyo apesa bino inspiration wana alobaki ekosunga mwana nga moko na dimi na ntan moko boye esunga ngai amene bomoi na nga ngolu na nzambe esengeli bomoi na yo lelo sosolaka eza ngolu na nzambe yango wana esengeli otika mabe amene tika mabe okobebisa batrompe na yo na kolongola zemi nga na longola te okobebisa trompe na yo na kozwazwa yanga bayibaki yanga bakataki
passera. Comment il a rendu l'on a zappé. Comment il a rendu l'on a zappé. Mais qu'on a là. Zoma na makolo na Yesu. Tikala na Bethlehem. Yo oyo. Ozana. Moabe. Zonga. Réponds-toi. 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 Répondons-nous. Répondez-vous. Amen. Tout passera. Okozala wapi. Okozala wapi. Au témoignage dans les actes que na yaki nazalaki pour la bota quitté dans une formation. Amen. Dans une formation, il y a la formation wana na yebo na zui na zo kambola. Kona ligi lobi kuna tangu kozana Yesu na yedi longyo na lekati na centre missionnaire famille montagne na yedi servant ko. Ya wana lelo yo boye soki moko yedi ke na yakala na ko chauffer kiti. Soit décision. Amen. Zonga na makolo na Yesu Masia. Yo oyo tikale na Bethlehem koma na kotambola na vie ya sanctification parce que sokoza na vie sanctification komona Nzambe okomona Nzambe na makambo na yo nyonso peta yo moni Nzambe na makambo na yo libota na yo pe komona Nzambe na yo ekoyeba Nzambe na yo sikoko ba yebe sengelo ko ma elembo de sengelo ko elembo na Yesu. Réponds-toi. Tu as un schéma pour soucier. Mes hommes, ils savent pas la Yesu. Quand il les a pas. On a dit qu'on les a pas. Les a pas. Mais elle est là pour la mais Yesu a pas innocent. Elle soit pas innocent. Aïe, quand il s'en qu'il est mon berger que je ne manquerai de rien. Aye kolisanga ke le diable voit comme un homme makokota ka sukati na ngate ko akomona ke lokona Yesu sukati na ngai te akomona ka sele mone ya kiduma kati na ngate ya lokuta kati na ngate ya moyini kati na ngate ya kotoka kati na ngate ya mpozomo kati na ngate na ngai ya yeli susu te akiba kinga kolo danga akreditera alléluia. Le Seigneur ne peut pas colonner pour colonner nous doit prendre soin de nous. Quand on doit prendre soin de nous, Satan a collié, a construit ça aussi ma salle ici. Réponds-toi, amen. Comme ils ont dit ça, na biso moko. Na biso dit ça, tu vas na ngai moko. Na kobeta tete awa, pona yebi secret nango. Papa de lui, papa Polino. Na yebi secret à repentance. Omimoni papa. Omimoni papa, ozate. Kasi Yesu ndaza, pe Yesu ndaza na nyonso. Fukama liboso na Yesu. Kota muyoko fukama, lole kofongwama. Oyibaki na yibaki. Oyamboli pe tika. Zwa mokano ya koyokamela ye. Tambola na vie ya sanctification. Okomona makambo ya besoin. Amen. Okoloba l'Éternel nous a vu de notre vie. Okoloba celui qui s'est mis sur la vie du très haut répond dans sa langue de tout. Okoyeba ba passage wana kaka oyo ya yo wana. Poza sur na Nzambe wana. Oyebi yeni bozo solola. Amen. Oyebi yeni boza ko solola na ye. Ata bakoloba libano bakoloba kasi yo oyebi nani oyo zali kosola Nzambe. Nzambe wana nene za okona yo. Okoninga na sito kibaloba na yebi devenu na yokana na papa. Amen. Vie la sanctification. Vie la sanctification qui m'a kamasumu. Vie la sanctification qui m'a kakotonga. Amen. Vie la sanctification qui m'a kakindumba. Vie la sanctification qui m'a kakindoki. Vie la sanctification qui m'a Galates 5, 16 à 20. Amen. Les jougs. Pas les hommes, ça la jougue ya mokili ote. Okobima pungi. Bandeko nanga masumu eza kilo. Masumu edumisaka. Nana ajina. Naopesa 44 ans. Amen. Naboti na 42 ans. Papa maloba miso na ye bakate. Yo te okufela kinga na
après 13 ans, Pona, naye kobala libala mibale na 2018 nzambe makambo minene ayebisinga nzembo natika yo lisusu te na décembre 2018 nakomi kobwaka soni. Alleluya, 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 alleluya. Libala esalami awa na fin 2017 na libota yakuna esalami na 2018 na mois de février na 2018 wana na décembre. Oh, alléluia. Oh, nzambo yo nakokende wapi libala na ye kokokende wapi kokokoya malamu wapi ngaka yibaka nde oyokeli kotikela ye okekoluka nina natombola oyoka soni te akotomaka atomba akokatele lipango. Nakomola ya kimbaseke na yebi ya kumu na yebi ya sembao na yebi ya bazazi na yebi Nzambe. Est-ce que mon mudezama ki pesa ka moite mwa pesa ka moite mokile pesa ka teli baba kasi Yesu apesa ka zongi saka arestoraka aresitaka. Alléluia. Il m'a donné la force de vivre et l'agilité des gazelles. Mais, pourquoi à la niveau, na zongeli, réponds-toi. Zonga la makola mokeli na yo. Quand c'est culpabilisé, c'est parce que au sala qui m'avait. Galates 5, verset 16, qui nous rappelle les autres réalités sur les œuvres de la chair. Amen. L'idolâtrie, l'impudicité, la cupidité. Réponds-toi. Yabone nzela nzambe alekisela na 2017. Amen. Nzambe alekisela na nzela repentance. Nazalaki so na ntina ya koyeba te mutu asali na mabe. Nazalaki no na ntina koyeba te na ngoma wana nani ndoki. Nazalaki no na ntina koyeba oyo mabe ezala mokati na mesa nini. Ntango tobima nzambe alokabulakisa nani oyo aza ndoki. Amen. Amen. Zonga kati na yo moko. Il faut y avoir l'identité là yo. So quoi l'identité on voit pas ma tête à quatre là et bima. Amen. Ma sou est à quatre là et c'est gagné qui m'a sauté pour moi. Et ça va kilo. Et ça va kilo na 2016 papa Timothée yebi. Na yati ka na beta di solongo. Na yati de muta de so ba kwa na point. Papa Timothée là c'est musika. Pourquoi pas ça? Nazoki na poko bazokuteke na fanda na poko ose nanga carte nanga na latisi babitelakisa bakarte po ndenge na natelaki te utazala poko kolata bongo te po nazalaki su te o mpona te sukomika bomoi te tobanga nzambe nzambe azali basakalaka na nzambe te mpona yebi te nakomaki mposa mokili est-ce que ezalaka est-ce que ezibana poto te na traitement ya bamédecin na traitement nanga mpona mipesa napesaka infirmière réponse nalobi nakozwa susu serre gros te nakelao na ndako mposo na nzambe ebi koloba ye te nakozwa échec na traitement soki nzambe yanga salite kotikala nango torécupéra mwana epase ntongo okekolakisa mwana e okoyoka ndenge infirmière atémoigné po nzambe apesaka recommandation nasimba médecin avant simbanga. Pourquoi? Parce que yesu nanga oyo azakati nanga fala kota kati na médecin. Amen. libota na bana na nzambe na nzela repentance mpo nga nakotaki nazwaki décision mpo esengeli naza décision mobali nanga oyo abali nga lelo na momo wana abalaki nga te nalobaki ngai ngai tokosala lisusu nzoto. Amen. Ngai tokosala lisusu nzoto kino toko mpo nazoluka loboko na nzambe lokola oluka loboko na nzambe esengeli
natikaki ekobo nakontinuaki na nzela ya repentance wana nzambe afongolela miso ntango bandi koloba na ngai nde nakomi kosusola pese te ye moko alelesika polisinga yango koliko kotalisa nga bayini ya libanda etaka talisinga bayini ya libanda bandeko na nga ezalaki te mpona yina bango ezalaki mpona bondela na ntina na bango po alingi moto na maba kosala mabe natikaki ekobo nakontinuaki na nzela ya repentance wana nzambe afongolela miso ntango bandi koloba na ngai nde nakomi kosusola pese te ye moko alelesika polisinga yango koliko kotalisa nga bayini ya libanda etaka talisinga bayini ya libanda bandeko na nga ezalaki te mpona yina bango ezalaki mpona bondela na ntina na bango po alingi moto na maba kosala mabe bondela na mpona ye mpe luka porte oyo efongwamaki mpo ya kota epai na esala nini ekangama poso koke egange eloko adi porte eloko ya koyesa milio na ye amen kolimisa kobondela mpo na molimi na yo koluka malamu na moto aza koluka mabe mpo na yo efutaka bien kobondela na ndeko o mpo na ndeko oyo eyike aza na mpasi wana lokola yo yo nano oziliyano te me oza kobondela mpo na ye oza kolona yango ntango ekoya ekozala que c'est la bénédiction de l'éternel qui en tout et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Repentance, vie la sanctification de l'eau nazali maman et la commis missionnaire naza koaccompagner mosali na nzambe naboti mwana nyonso te naboti mosali na nzambe po aza déjà consacré mosali kumu Seigneur soki opesi ngai akozala ya liblo mpo na libela naza kaka mare porteuse mpo naza komerite soki kobenga na mama te amen mema mosali na nzambe koma na nivo ya komema mosali na nzambe koma na nivo ya koyokamela nzambe koma na nivo ya kotika ya pambapamba ya kolobaka liboso nzambe amen na deuxième sous-thème na biso ezalaki oza na nini oza na nini soki oza na masumu vie de toi vie de toi bimisa tikala pepele po soki ofandi masumu yesu akofanda wapie okobenga ye seigneur et sauveur ndenge nini vie de toi et toi qui es vide nazongi sur la liboso sois maintenant rempli sois rempli de Jésus-Christ amen donc yoko yokomi vide parce que on continue la vie à repentance aux autres on a vie à sanctification sois maintenant rempli de la parole de Dieu fais de l'éternel tes délices amen et quand tu fais de lui tes délices il te donnera fait dans ton cœur amen il te donnera fait dans ton cœur désir la comme une maman à 42 ans amen alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Mariage 16 juillet 2018, 2018 décembre. C'est comme si ta jeune fille à 18 ans aussi, alors, nous sommes allés. Toleki na suite ya programme na biso na témoignage pour la mikolo ekoya na ngolu ya nzambe kasi na koloba boye couple sans enfant il faut ovivre sikolo loi ya fécondation parce que na mebi ke okozwa décision amen okozwa décision ozangi mwana wapi mwana kaka ya mwana komema te ya komemisa te eza na eloko moko eza na mystérieux kati na yo église corps du Christ bota bambuma bundela mission na yo amen bundela mission oyo nzambe atindaki yo de faire des nations des disciples de Jésus-Christ amen oh mama moko aza awa nalingi nangolu na nzambe obengama Lydie obengama la femme de distinction okozwako dans la semaine na ngolu ya nzambe amen
le bon combat de la foi et j'ai gagné la course. Oyelembo na ngai po esengeli ana moko abotawa lokola nazwaki na maloba na papa nasili mpe maloba na papa awa amen na kombo na yesu masiya mokonzi amen. Amen. Chaleur, nous venons d'accomplir la mission à Matadi Bala et nous avons confiance en Dieu qu'il y a une famille qui est sauvée, oui, un couple qui est béni parce que notre Dieu demeure fidèle, même lorsque nous devenons infidèles, lui demeure fidèle. Et là nous sommes à l'IPN. Ouf, embouteillage, bouchon, et trop de véhicules, regardez. Les bawewa, les bawewa, aïe 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 aïe, les wewa, mon Dieu, Dieu est merveilleux, il est tellement grand, merveilleux. Nous ne pouvons que lui obéir et recevoir de sa part tout ce dont nous avons besoin. Restez bénis, famille F4. La mission continue. Oui, nous sommes à Kinshasa, la RDC, pour la gloire de Jésus-Christ. Non pas à nous, mais en son Saint-Nom, il donne gloire. Amen. Maman, potato. Hein? Potato. Potato, c'est quoi? Potato. C'est quoi? Bouteille d'eau. La bouteille d'eau, tu as renversé, hein? Hein? Regarde ici. Ah, bonjour.